Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà. Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Bonsoir, 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 bonsoir la grande famille. Bonsoir, bonjour, Balandinho Soya BBC Mpoï TV. Voilà. Shalom, 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 famille Libota. Shalom, Nabino Nyonso. Shalom, shalom, shalom. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Voilà. Beaucoup de solo là parce que ma cambo est jali. Beaucoup de solo là, beaucoup de solo là. Je crois la grande famille bomoni titre nanga, bomoni pe photo ya miniature nanga. Libalango ya artiste na biso comédien na biso na kombo ya Sonia. Et voilà, et memi polémique, mobali mokolo, mobali atata mobimba et mataki kitaki et voilà. Nde eloko oyo nakoya na e vraiment poto solo là. Namoni ba life abatu, namoni penza mais esalinga pasi. Esalinga vraiment pasi ya komona life. Batu bazo mata na life. Pona koloba, pona kopesa précision, pona koya ko expliquer batu ke non mobalo ya memaka e na poto ezaka oyo moko akufaka mataki kitaki. Omoni Alain oyo mataki kitaki. Notre communauté. Notre communauté. Notre communauté. Wow. Félicitations à la communauté congolaise. Moutoua Bali. Moutoua Bali. Yeah. Voilà. Beaucoup de talents sur la bande de promotion les angate. Promotion les angate. Toti kota la film na biso. La boniche. Bandeko. Nazang saka kolobate, félicitations sous soi Poutine. Félicitations sous soi Poutine. Na film Oyo. 10e, je crois, oui. 10e épisode Oyo. Et là qui si pensa que non. Belle vie. Aza Moutou. Belle vie, c'est une tête bien faite. Aza Penza. Na aza peza na écriture o ba écriture musuni kuna. Oh nzambe nanga tokota la distraction te famille Libota tokota la distraction te. Tokota na distraction te. Il y a beaucoup ya koloba mais na oboya mais 2025 bandeko famille Libota toza la focus toza la focus bitumbo to bundi. Il y a 2024, nzamba eko faire ko pesa biso esengo et voilà to perdre en côté to simbali pamboli na biso to kota na distraction te totali film à la boniche na kota la film à la boniche bandeko to moni biso nyonso muto musala o kane to réfléchir to lobaki ke non muto musala oyo akosunga Davina ezaki Patricia. Patricia koya bitumba na nani na Linda. Bandeko bomoni façon o Linda zo jouer. Na moni loko epa mama loketo mba moko. Sikoyo Nathalie Linda malgré za rôle ba pesier. Mais Linda, elle est à féliciter. Parce que à Tchebiso na niveau ya to yinae penza ya ko yinae na makambazo sala.
poto inae pour nini to inie parce que à côté na personnage ya rôle na ye et ce que tali expression faciale na ye ya façon azo agir na likambo omo nazo bimisa pe elongi ki mutema mabe elongi ya makane lia sa bino na ko kalinga bino na ko lia bino mibimba awa dona lia bino mibesu bandeko la sorcellerie existe mokili bandeko bomoni kaka eloko o David nani Linda zo sala dites-vous que non batu baza batu mitema mabe baza po oyo Linda zo sala ngana obenga ngo c'est plus que la sorcellerie hein? Pour un ba courage deux azo se gêner même pas donc y a mission na ye il faut ça l'accomplir mission na ye il faut ça l'accomplir. Compliqué Davina, sérieusement. Ah, ça servirait à quoi en fait? Non, mais tu seras toujours jolie ma chérie. J'aime pas te voir comme ça, tu as trop le moral à zéro. On est là. Ça va, je veux bien. Ouais. Bon, je pense que tu es toute belle là. Ton chéri est à tes côtés, hein? D'accord. Ça va comme ça? Oui, ça va. Oh Seigneur. Entrez. C'est ouvert, non? Ouais, c'est ouvert. Entrez. Bonjour. Bonjour. C'est qui? Attends. Bonjour. Oui, bonjour. C'est ici le numéro 81. Oui, oui, c'est ici. Oui, j'ai appris que vous cherchez une aide ménagère. Ah oui. C'est vous? Oui. Oui, je suis Patricia. Ah, enchantée. Bien. Patricia? Oui. Bonjour. Bonjour. Davina, calme-toi, en on va parler fait. avec elle. Pardon? Je veux dire, tu peux t'asseoir. Oui, quoi? Merci. Ada. Ah, c'est une jeune fille, c'est une maman. Non, elle n'est pas une maman, c'est une jeune fille. C'est une comme qui? Comme Lily ou comme... Comme Lily. Lily comme moi? Ok. Oui, à peu près. Je peux lui parler? Elisabeth, t'écoute. Patricia, bonjour. Bonjour maman. Je suis Madame Davina. Ah, bonjour Madame Davina. D'accord. Ok, je vous laisse parler avec mon mari, d'accord? Mais Ada, je peux lui parler vu que... Ouais, tu peux lui parler. D'accord. Vas-y, tu lui dis que je suis vraiment dans l'urgence, tu vois, vu que tu as, je sais pas, tu as des activités maintenant. Dis-lui que je dois commencer à me laver le Oui, matin. C'est bon. Lily, vas-y, parle. T'inquiète D'accord. pas, je m'occupe de ça. D'accord. C'est Patricia. Oui, c'est Patricia. D'accord. Donc, on avait besoin d'une personne pour s'occuper de ma soeur. Elle est aveugle. Elle a des problèmes de vue. Parlez un peu fort. Elle est aveugle. Elle a des problèmes de vue. Ah, oui. Voilà. Donc, moi, ici, je m'occupe seulement de son mari. Lily? Oui. Je lui fais le compte rendu, Davina. Moi, ici, je m'occupe seulement de son mari. De tout ce qui est son mari, la nourriture et tout. Maintenant, toi, tu es ici pour t'occuper d'elle, de son handicap. Cela veut dire le matin, le soir, à midi. À tout moment, tu es là pour elle. Elle se chie dessus, toi. Elle se pisse dessus, toi. Elle veut manger des bananes, toi. Oui? Pardon, j'ai mal entendu, c'est Lily qui parle. Non, ma chérie, je lui dis qu'il y aura peut-être des moments où... personne ici ou bien c'est Lily qui parle? C'est moi, ma belle. Qu'est-ce qu'il y a? Mais Davina, je crois au Tikota là, Linda a osé sous autorité et pas moi na musala ou eza Patricia la boniche. Et ma ouais. Donc Linda alingia konzape mutwa musala. Bon on siko eza confusion. Ce qui a zaki pe mayele ye Linda.
alingai pas lobela pe Ada ou encore a lobela pe Davina ya koloba ke non. Moi je suis là na osala nyonso. Mais yepe asepeli na muto musala po asunga ba misala mususu boye a éviter que non eza nzambe kaka nda tindi Patricia. Attendons voir présence à Patricia aux andeni na kati anda kwana. La grande famille beau aimer beau partager. Donc Ada azata isusu ne loko moko akoloba te envoûtement na envoûtement. Mais na kati ya mutema na ye asalingi Davina mwasi na ye. Nyonso oyo azosala na Linda eza envoûtement. Linda azoloba et puis elle est sérieuse na autorité nyon et moi je Linda félicitations maman. Koba que c'est sous coaching ya Poutine. Non, Linda a pesi biso penza. Po biso nyo soto ini ezaka mama bébé c'est Linda penga kanda Linda wana potolo ba bongo c'est parce que à côté na personnage. Beau aimer beau partager la grande famille. Mais epesa kaka leçon. Epesa kaka leçon. Toke sikoyo. Na ba fille oya salon. Ba fille oya salon oyo eza prise kana ndeko na biso mwasi. Ba omona esu nani Davina te. Ba komi komi tuna. C'est-à-dire que non, minoko na bango soupu oyo ka ndenge ba loba wana. Linda amemana papa ye wana keda. Donc bango pe ba ebite na minute o bango pe ba ebite ke non Linda akota na kati ya ndako wana ba ebite ke non Davina akoma aveugle. Koyo proposer ndenge to lukae. To lukele wapi? Ba boss mama bazalo ko abiso tambwa na nzelo okuta ina mutatambola na mutuka filmer et mata bongo nele wapi? Madame, tout au père d'ailleurs, ça a vu trop ma casse. Madame, pour nous connaître le bel déjà, bah recette les autres bien. Client mon père qui a mon courant, surtout à l'anda qui moi sinaye, surtout pendant les bitumbeza qui a géré au ticket ngana. Wana wa bilobela na mama komba ka. Komba. Yo okupanza mabala batu. Okopanza mabala ba osa soko moni batu bilobele bandi makambo na oloba na mbala ya tika itali wana Ko ba mundeli kona. tika mama na ko ba na tenga na kati ya écran to mnene onga na perdre yo betela mama na ba kia na ba mbanda. Au fait, oui mon comment boy. Tantine mo boya ka une fois. Tantine Kala penda. Yo oloba kwa mwana mke kalapenda lokwa mwana mke oloba loba kwa mkolo kalapenda lela sisu kalapenda dernièrement na mona na ngai na moni kitoko penza aliku na kataji kitoko penza oui bien que comment to kota na te mi na pele fimo ba koti ba tuli to bete ku masula mama ba Davina ngo atunya kwa bia osonga yo kakake lo ninga na zwi na kuta na pepa ngambote sikoyo Siko la grande famille boy imaginer siko. C'est-à-dire que non Linda c'est une sorcière en personne. Basi ya ba salon oyo ba priska donc nde bazawana. Ba yebi na bango makambu ndenge kenda te ba yebi te ba komi nde koluka na Davina ngo ke non amona na kalisusu te mais ba yebi o ekomela Davina te bateka Davina salon nde bateka Davina Paulinda a se retrouvé na kati ya ndako ya Davina salon nde bateka Davina Davina pa sala nini Davina aya komiteka na salon bozomona Davina ye moko aya komiteka na salon bateki ye botala niveau
leçon nini bozwi. Leçon nini bozwi. Botali, bomoni place oyo ekomisi Davina et outelaki wapi. Parce que chaque fois que on a analyse, naïf bino toujours la grande famille source. Avant obanda ko bune bitumba moko boye kaka boye koyaka mba moka te ke non obandi yango na katikati. Na katikati ko gagner te. Il faut yo ke obanda oke ko luka source ya lisoli ya likambu kune banda. Elle-même Davina a mis tekaki na salon. Salon pe bakangaka minoko na bango te bateka ye. Ndeko mwasi ndeko mobali. On se confie à Kananani lorsque tu as tes problèmes. Papa, maman, yaya toleki, ndeko mobali ndeko mwasi. Maman BBC. Lorsque osa déjà n'a pas problème et c'est comme il se peut n'engenini, on se confie à ka et pas à nani. Qui est cette personne? Oh, on peut ça que confiance, ya que non, aucun ne peut partager naie. Déplace en haut, tout moni lelo Davina a commis aveugle. Source. Amiteka qui est moko. Bandeko, omoninga nazwi mayele. Eza na mutu moko te o ko pese confiance lokola Nzambe. Eza na mutu moko te o ko pese confiance lokola Nzambe ko trahir yo. Bomoni ndenge koyaki epa basi ya basala, ekoyaki epa na bafio ya salon. Non insister na ba fille à salon boyebi mabala combien bato ba bebisa boyebi ba via bato combien ba bebisa ba fille oyo siko soki otali bango na minicho to condamner bango te ya koloba keno po bango na minicho pe ba yebi te keno linda mi kotisa na kati ya ndako wana na minicho bango pe ba yebi te keno Davina sala nini Davina koma aveugle ba yebi te. Mais baza mabe parce que pesa ki news ou encore informa ki mutu de bouche à l'oreille tant ou bango bayoki linda nani Davina ebisi bango bango siko na minute ana ndenge bazalaka munoko poro na kati ya salon wana eza mutu nyonso akoya na salon bakoyebisa ye di solo wana nde bongo etambolaka na salon cliente nyonso akoya toyambaki mupaya moko toyambaki kutu cliente moko boye nelo na tongo awa yoka boye ça se passe comme ça dans des salons des bongo ba fille à salon ba vivraka boyebi ba ebisi déjà ba tout combien parce que balobaki déjà tokoyebisa ba tout nyonso to banda kolukela e lili to banda kolukela lili lili yango bonne bolukela na ndenge yana ba oke kolukela e wana boke ko zwele mutu boke ko teka mutu. Est-ce que mutu nyonso za koyebisa likambo? Mutu nyonso za koyebisa likambo. Et le beta maman moko abenginga maman bébé c'est Davina zui. Oui, Davina zui. Ce qu'on ngana yo, leçon nini tozui. Leçon nini tozui. Linda, c'est plus qu'une sorcière. La boniche. Tu as une vérité. Hein? Tu as dit quoi? En fait, ça fait un moment qu'il est déjà là et il est occupé dans la chambre de votre petite soeur. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Mais tu sais, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Il est occupé dans la chambre de ma petite soeur. Tu veux dire quoi par là, au fait? Chut, arrête ça. Tu sais que je ne sais pas voir, d'accord?
D'accord, fais attention à ce que tu peux me dire. Fais attention à ce que tu... Patricia, tu ne peux pas me faire ça, d'accord? Je peux plus vous mentir. Toi, tu ne peux pas me faire ça. Je peux plus vous mentir. Ça fait un bon moment que monsieur vient à temps et ils l'ont toujours dans la chambre de Lily avant de vous rejoindre. Et je ne savais pas comment vous le dire. Mais j'en peux plus, je ne peux plus mentir. Tu es sûre de ce que tu dis? Bien sûr. Donc tu veux me dire que monsieur est là maintenant? Il est là? Oui, il est là. Donc le bruit que j'ai entendu là, c'était monsieur? C'était lui. C'était vraiment monsieur? Oui, c'était monsieur. Et comment tu me le prouves? Madame, je ne peux pas vous mentir, je vous aime tellement, vous êtes une très bonne personne. Et vous voir souffrir comme ça me fait mal aussi. Ok. Donc, ils sont tous les deux maintenant. Oui. Où ça? Dans la chambre de Lily. De ma petite sœur? Oui. Ma petite sœur? Oui. Ok. 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 D'accord. Ok, ça va. Sikoyo, Patricia alobeli est vérité. Patricia alobeli Davina vérité. Bomoni kaka ndenge ekendaki wana. Bandeko, ça fait mal, hein? Toteyama, hein? Toteyama, hein? Toyeba kokangaka penza tirette na minoko na biso, hein? Na ba situation belo ekomelaka biso toyeba ko façon ko gérer situation, hein? C'est-à-dire na la bonishi oyo bevi alakisi biso face au moins 2 tromona ya la boniche. La boniche ya liboso muto musala liboso eza kuna eza nani eza la fille ici c'est qui Nikita. Na ngambu kuna balakisi biso façon oyo ba bonne misusu bazwa ko détruire ba couple ya bato. Mais natali na ngambu sikoyo ya Patricia yepe aza bonne. Mais je crois que non na ngambu oyo kolakisa que non Patricia oki ozala ange moko boy na ngambu ya nani ya Davina, je sais pas trop. Mais ça ka ndenge nazo raisonner parce que Tokyo lo bate que non ba bonne tant tozwaka ba bonne bango nyonso baza mabete exception ezanga raté. Eza na bonne mususu akoya ayepa memeli nani lipamboli na ndako. Eza pe na bonne mususu ka nete omona ya Patricia attendons voir parce que Patricia déjà azo compatir déjà na Davina. J'ai aimé l'idée na sepeli penza na Poutine parce que na film oyo ya la boniche apesi biso kaka face moko te ya mabe ya la boniche. Attendons voir sikoyo la boniche ya ngambo ya Patricia eza ndeni parce que ya ngambo ya Nikita mabe makasi et interpellé. Na ngambu sikoyo la boniche ya ngambu oyo ya nani ya Patricia. Patricia akosunga Davina. Davina pe koloba mingi ba message ezebele na kati ya phone na ye alingiti pardon badi. Bref, la grande famille, je crois, n'a décortiqué moi ndambu oyo salinga passe na kati ya film oyo. Titre ya la boniche donc Belleville azo kena ko définir en kitoko. Je crois à repé sa biso deux sens donc à repé sa biso deux faces. Il y a bato misala. Il y a liboso déjà tout de découvrir total la siko ya Patricia toza la passion ou encore patiente ya lobby total la 11e épisode total la siko passe nani Patricia et pas Davina. Et souka ndenge nini. Parce que dans teaser, tout le monde a qui Davina se retrouva qui pas Patricia. Alors, sans moi ça, on a clôturé la grande famille. Nangambu ya promotion ya film na biso ya la boniche. Toza la ebele wana. Bomoni déjà maman étoile ndenge komi. Et voilà.
Tous les belé wana, je crois, le total est déjà 10e épisode, dobi 11e, to ebite ce to souka ngona 12e. Alors, to komi na kokene na ko chité na film na biso. Bref, c'était au moins ça. Bandeko, bo aimé, bo partager to solo là. Di solo ya, mariage ya, Sonia Evoloko, oyaza artiste et comédienne, Tomona Ki Poutine, notre maman, notre star. Yewana, Abimaki Kitoko, et voilà, rien à dire parce que n'a pas de ça qui déjà yango l'obiwana. Namoni bato bapelisi ba life. Oh, bandeko, c'est grave avec notre communauté. Hein? Tous dans la communauté, moi, il y a problème. Communauté, n'a il y a problème. Comment se fait-il que non, mon toit bali? Beaucoup mi kokende ko luka ba problème. Beaucoup mi kokende ko kundola makambune ya kala. Ti na okoloba na yoki mwana mwasi moko a mati ya koloba keno na ngai Sonia azalaka mwasi ya mututel nga na kobenga eneti mama na relation oyo azalaka ya kala ya kobenga Sonia mama, mais elle se permet ya komata na live pour na kopesa ba précision wana. Na trouvé un go drôle na communauté na biso. Na trouvé vraiment drôle la grande famille Bolimbisanga. Ce qui est ça que non bon ngo to luka sur les réseaux sociaux. Boye pété pardon. Oui, na bengi pour dire que mon bali oya mema. Bolanda. Amene na poto akufate. Azala ki mobali ya libala na yebi très bien na bima. Bozolanda. OK? Akufate bakabwana mais akufate. Mobali oya mema ya na poto akufate aza. OK. Avant ka na France akufate. OK. Ah, dans mobali mema na poto atiki na Belgique, mobali ngo azaki installé na France. Bongo. Azalaki marié na France, azalaki bokilo na ye. Yo azalaki bokilo na ye. Nazalaki mwasi ya mwana ya mobali wana. Ah, OK. OK. Oui. Na kufa te ya ça. Siko baboya naki pourquoi? Pona mwasi na tomboka ki? Voilà. Voilà. OK. Bon, Hachem na kitina nga. Ah, believe. En tout cas, merci l'éclaircissement. Bandeko, moi ça me prend la tête, hein. Même pas ça me prend la tête. Et elle est Kelangai vraiment. Elle est Kelinga Makasi. Et lorsque Tokoyeba, pour par après, merci, MDC. Oui. Ah, OK. Bolanda. Bon, la Kitty Hachem. D'ailleurs, sa belle fille à Sonia. Combien maman a félicitations? La Kitty, ma chérie. Combien maman félicitations, Believe, pardon, Rosa Moutemaka? Siko yo so mati oyo kopesa news. Yo so mati oyo kopesa news. Mais comme il a Kitty. Mais non, il fallait pas au Kita. Il fallait pas au Kita. Bisous, ma chérie. Merci. On va y assurer qu'on est dans la maison Alfort.
Sonia soit Aza vraiment juste à Oiba. Parce que hôtel na maison Alfort, ça pena musique à Tenabiso. Sonia a fait des hôtel après elle est qui n'a pas qui n'a pas craqué. Si on voulait gagner comme un photo en opé boyer, normalement elle est tension en rallye. Par la duchesse là bas on se va écouter ce conseil si nous n'a pas fait Belgique. OK. On va là pour faire ça naï, ça vraiment. OK. Le va soit à couper le bal ko kota Belgique à Kenya on Merci beaucoup. Merci ma chérie. Ok. Pour moi, à l'époque, dans ce... C'est ça. Ok. C'est ça. Merci beaucoup. Merci ma chérie. Ouais. C'est-à-dire que non, Sonia n'est pas bali boye. Il fallait passer na yenyo so ndenge akoma ki na poto. Tango akoma ki na poto, mobali nini abengisa ye. Mobali yango pe amati miniature. À part ça, mobali azaki o abengisa ye azaka na mwasi, na kozala na mwasi, Sonia koka kite et a sedaki na ye yango ban pardon. Moi je me demande, est-ce qu'il fallait kakato eba mama kambo? Parfois ça fait mal hein, na communauté na biso. Ba finga mobali mukolo, ba finga mobali papa, ba bimisa photo ya mam soki ya oh nani oyoyo. Comment ne isusu nani les messieurs? Oh mobali asila uka. Bo sekaki mobali ya nani awa ebongo oh Sonia bimisi. Est-ce que Sonia n'a un problème na sila uka? Est-ce que les abakuiti bino peza bozaki bato moko boya libala ya Sonia boya kolobela yango? Et pour votre information, nous Sonia déjà le monsieur oya bali ce qui allait nani wana. Ba vanda déjà tant moulai. C'est juste car keno ba ko finaliser makambo. Mais bazaka déjà moi si na mobali. Tant bino bozoa ko comparer bozu photo ya Sonia na mobali na ebo che wana, bozu pe soki ya mam si na bino wana, mama si la uka na bino bozu ya na boche na mundele na bino. Est-ce que vous avez bien réfléchi à lorsque vous avez pris la photo ya sila ou kana mundele na boche wana pour botonga ou encore bo seka mobali ya Sonia? Mais au moins ta Sonia bimisi mobali yango pe abalié apesi mbongo to moni nyonso feti pe likolo nango. Siko pona ko interpeller bino. Mam sina bino abimisa mobali yana ça fait combien de mois? Mobali ya matala na bino moko bozo netinga soki nga bino na ko bimisa ta photo ya sila ukate na mobali ne wana parce que boyebi ata position te. Est-ce que wana ezaki libala to ezaki matalana? Bozu pe bozela nano. Attendez. Bozu kende ko comparer mobali oyo basaki basi balakisi biso ye, mais jusqu'à présent batika biso à la quai des poissons. Ce qu'on a oya Sonia abimi na ko officialiser makambu na yo ke la rabino mawa les abakuiti franchement na yo ke la rabino mawa façon bo fonctionnaka bino bozaki batu moko ya ko matisa photo ya mama bino na mobali na mundele te. Bozaki bato ko matisa photo wana te. Tant que Sonia ye eza libala mobali a officialiser makambu nyonso. Bon mais la biso kasi suite yango ya libala yango ya silat. Donc bolukaka polémique place polémique ezate. Na minute on a paps ya bato wana soki mobali ya bato yango wana soki libana ya bato wana.
aomata sous miniature. Aomata peza minya. Sikoyo, les abakouk, bino il faut délivrance. Franchement, libala Sonia, boke kozwa photo ya papa na bino, soit disant papa to ebite soki azalaka te, je sais pas moi. Parce que biso to yoka keno ezalaka nango bez. Ezalaka nango matalana. Mais siko bozwa ko lobela. Sonia o ba pesi mbongo. Tomoni bilili, tomoni feti, bato balati ba uniforme. Siko oya bino to suka ngoka na matalana. To ebite soki eza libala moko ya eza spirituel et ce pendenge nini to ebite. Bozaki bato moko ko bimisa ta photo te akoloba ke no bose kaka papa sambiso aza mukolo boye Sonia pe abali mobali mukolo. Mais non. Bo fingisa mama bino. Bo fingisa mama bino. Il fallait peut-être que non, bo silami ou encore boye ko yebisa biso que non, date ya libala mama abino eza telle date, mois telle année boyi. Po oyo asa memi déjà ekulusu ti auto ikoza maladie awa to yoki makamba ba poison. O soit disant ça na Belgique. O mobali azalaka na Suisse. Siko mobali koto na Suisse, ye koto na Belgique. Bino moko bo misimbisa touche sans pour autant les savoir. Ma welisa oyo soki ya matière to sala kango bien à ko réfléchir. Soki eza libala monana parce que yaza muto matalana aya ko lakisa batu keno papa bino ye oyo esuka ka wana na âge na ye. Il fallait ka na ba jour wana ba mo pe to moni libala mais sale matin so ya Sonia et sale mi to moni yango na misu. Boke kozwa photo ya papa bino na mama bino bomami ki wana boluki bolukelango polémique. Est-ce que Sonia zana na problème na silauka? Sonia zana problème na silauka te? Bandeko, moko to eba rosa musalo to sala. Sonia, elle a, je crois, dernièrement, dans l'andaka émission, elle a aleki 45 ans. Au talipe mobali. Mais bazo s'est marié. Bazo, dans ses arts. Donc, c'est-à-dire que non, l'ibala est normal. Sonia, aza mutu, azo travaillé corps nae. O balobaka lutte contre la vieillesse. Dans l'andaka émission, nae makasi. Battre la corne, c'est-à-dire que non, à mon colo, mais surtout à télémi, au PC à Joana, au bolo, il y a 45 ans. Donc, bolo, que non, abali papa mon colo, c'est parce que botali taille nae. Et toi, que le bate que non, Sonia, za mon colo, ce qui mon colo, y a n'engeni à mi kulite. À moi, ça, zo misala, zo batte la nzoto nae. C'est par rapport à ça, depuis le moment où on dirait mobile aza mukolo. Ba intervention à batukuna aza mukolo te. Je sais pas, est-ce que azalaka mukolo te. Pour aja ya Sonia, déjà ceux qui 45 ans. Ceux qui bazan écart il y a 5 ans, voire même 10 ans parce que ezalaka que non mobile azala mukolo peut-être il y a one ezaki na bataille ba maman biso et voilà. Aujourd'hui comment il ba écart à 10 ans. Bokeli yango mutema pasi pourquoi? Bokokaki ko sala semblant te na libala ya Sonia parce que Sonia zarana no un moto polémique te. Sonia zalaka moto polémique te na monde na bango ya ba artiste. Tout ça est là tié pour Sonia a collaboré avec Ursule Pechanga, Sonia a collaboré avec Dinana, Sonia a collaboré avec Poutine de l'écriture. Mais na ebité, est-ce que Sonia a un problème na silauka? Parce que bino bolatika ke loko wana, bosalika ke no, to sala analyse, to sala émission, ya koloba o boloba ki wana. Et honoré bino, neti nga na part na, soki ngai, silauka na oyebisa bino ke no bosala même pas émission sur ça.
Bon matisi Sonia miniature juste parce que Sonia a sa camarade à Ursule Pechanga. Sonia a sa camarade basololaka bien na Poutine et puis na Dinana. Tout le monde bango pe na mariage yango. La grande famille, beau aimer, beau partager. Hein? Beau aimer, beau partager. Bah les abakuit, oh, bah aussi ça va te maïli. Tout ça na film, na biso tout ça là, biso tout ça na problème té. Tout ça na problème té, besoin quoi embriller batou sur les réseaux sociaux. Ceux qui y a stream, ceux qui stream, ceux qui maman bino a mis film, ake ko tiango ceux qui na stream, ceux qui stream ni nyangona bozolo bawana. Mais esa application té. Esa vraiment application. Quand ninge to kota na YouTube boy, esa application. Congolais to sutuka kaya ko sutuka biso kutu to yeko yeba YouTube na retard. YouTube ezala ngokala. Siko tango boye boningi bo medisa bato mai na tonga soit disant ceux qui stream ba film ba dokota na stream mais esa application. Et le bien ta manique de John esa nango application. Pourquoi vous vivre dans ma vie moko ya concurrence? Sonia Evoloko asali bino nini na libala na epo boki ne kumatisa ye na mobali ne na miniature bozo pe ya bino mama na nani sila uka na ya ye mobali bo mami kawana. Mais différence exacte. Il faut tout réfléchir na place na bino. Somnia au moins to moni libala ngo esalemi. Sonia to moni libala esalemi nga yango nga na biki nona aka kotuna bino siko libala ngo ya papa bino bo se kaka to se kaka est-ce kaza mobali ne penza aza wapi moninga kutata keno bo finga keno aza mukolo to ndimi kasi aza mukolo mais abali a se porter garant ya kobima na miso abato awa. À honorer moi si na miso a famille à honorer moi si na ba collègue nae à honorer. Et puis eza relation mon côté ya koloba keno ba vandika ka lelo eza relation ya kala bazala na bango moi si na mobali ka. Boza méchant, hein? Babilo comme sous boza paka. Tout le monde a un mariage il y a deux mazé awa. Total en aucun na misu. Na ndenge ba vérité eko bime belé à libala na e. Boko kaka pe kaka te absence ya Ursule Pechanga na mariage wana, absence ya Poutine na mariage wana, bo memelango ba polémique moko boye à la con. Mais laissez-moi vous informer que nous sommes ici là où Kanenga Zawana. Et Aebi qui est évolu quoi. Aebi qui est Sonia évolu quoi. Et pour matière Zawana. Si là où Kazana ma boko ya Sonia. Baye bani bien. Alors boti ke loko wana bolingo salana ko pakola buzoba. Et loko boki ko comparer libala ya Sonia na ya Silauka exacte parce que o ya Silauka ezaki matalana. Papa mukolo mais abali. Bref, la grande famille c'était au moins ça. Biso to ça tant biso na problème te maman biso zaki na fête wana ezaki fête moko emona ezaki kano kitoko to moni Ursule Pechanga peza abinaki. Besti abinaki penza na mariage ya master nae kaningi zalaka alors moninga bali sepela biso ba congolais to tikaka so moninga bali bokene kokundolaka makambo akala bomema po esala nini atabinu moko
Moninga bali lobby. De lobby no bomandi komatisa na miniature. Bo fongoli pe ba téléphone. Netinga mama BBC. Au grand jamais. Non, ok? Ba ndeko nyonso na ba mataki. Netinga mama BBC. Je peux pas faire ça. Nabino batu bolanda kabiso bandeko. Bo edika kabiso. C'est pas bien. O mati pe po pe sa précision ko ba keno mobali ana yaka na e boye. Pourquoi? Ça c'est les manque à faire. Congolais. Pardon. Nzambe kaka. Tu as une vérité. Hein? Tu as dit quoi? En fait, ça fait un moment qu'il est déjà là et il est occupé dans la chambre de votre petite soeur. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Mais tu sais, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Il est occupé dans la chambre de ma petite soeur. Tu veux dire quoi par là, au fait? Chut, arrête ça. Tu sais que je sais pas voir, d'accord? D'accord, fais attention à ce que tu peux me dire. Fais attention à ce que tu... Patricia, tu peux pas me faire ça, d'accord? Je peux plus vous mentir. Toi, tu peux pas me faire ça. Je peux plus vous mentir. Ça fait un bon moment que monsieur vient à temps et ils l'ont toujours dans la chambre de Lily avant de vous rejoindre. Et je ne savais pas comment vous le dire. Mais j'en peux plus, je ne peux plus mentir. Tu es sûre de ce que tu dis? Bien sûr. Donc tu veux me dire que monsieur est là maintenant? Il est là? Oui, il est là. Donc le bruit que j'ai entendu là, c'était monsieur? C'était lui. C'était vraiment monsieur? Oui, c'était monsieur. Et comment tu me le prouves? Madame, je ne peux pas vous mentir, je vous aime tellement, vous êtes une très bonne personne. Et vous voir souffrir comme ça me fait mal aussi. Ok. Donc, ils sont tous les deux maintenant. Oui. Où ça? Dans la chambre de Lily. De ma petite soeur? Oui. Ma petite soeur? Oui. Ok. 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 D'accord. Ok, ça va. Voilà la grande famille. Tokutani prochainement. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.